bana nzambe ao nyonso balingaka nkolo oyo eza site na bino tolo na se ningi kolobaki okota na kati ya bozindo ya bonzambe mpona kobimisa makambo oyo mokili comprendre te 100% TV tolo na se biso nyonso ensemble les informations et nyonso etikali na tolo na se mama Jeanne yemei. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, que le Seigneur nous bénisse partout au Bokolanda. Moi, si à Mokondi, Mama Tolonase, s'abonner à notre chaîne Tolonase TV 100% Jésus et s'abonner aussi à notre chaîne Moi, si à Mokondi Fondation TV. Ceux qui connaissent Soumasi à Zongite Boko Bandaka à Kozwabilo, comme Malamu ya Kitoko. Fungola mouy, fungola, pardon. Igma, prière Zao. Ne ekanga mutu mo abimi na mutakangi bobenga deti. Oui. Bobenga sa deti afungola. Azo yambate. Sa deti yambate. Fais la lumière. Yesu aza nzambe, Yesu abongwaniti. Akoti kala nzambe lelo lobi libela na libela. Amen. Bomoni nde mama Anton na sa lati noir donc toujours continuer kaka ko la notre frère a outé kotika biso frère Milor Sasa. Ah Milor Sasa lobi bakunda qui ça fait mal donc lobby j'étais vraiment lobby nzambe ka muta simba inga parce que na kanisa ina zonga imwa sima nazonga imwa sima na kanisa ima bele to sala ensemble na kanisa ki bakini na zongi la samba na ye na kanisi poto bon toza lokwa to ana kati ya bis bien aimé dans le Seigneur mutu na mutu aza na arena e are po na frère na biso Milor ekokaki yango ndeko na biso bien aimé na biso ebe ko kitana arena e bien aimé dans le Seigneur ko kitana are écoute eza problème eza ke tomi lengi la bokondi ya nzambe ya mema nzambe ya kalambai ekomi pene Jésus-Christ revient bientôt makoleza na nzela to bongisa lobi na biso to bongisa evangeli na biso to bongisa mitema na biso parce que nzambe alola atalaka motema hier j'ai discuté avec une bien-aimée ma copine ma famille bibishi bidana à Londres tozobane ko partager na ye to partager to ko ina sujet maman ana natala ki vidéo mon babi basuki ya brésilienne ba beauté ba poudre sokozo chango o kota lola te na ebisi bibishi na lobi ya bibishi eza conviction. Ponanga ana eza conviction ngandenge na zabona ebike nzambe atalaka motema natali na bible na moni eska bakomelinga brésilienne te natali na bible bakomelinga ibote te na moni na bible yebisinga ke na comment s'appelle non pas Sarah comment s'appelle Esther bible yebisinga Esther bandaki ko préparer bango bazalaki basi ebele. Merci, mon prophète, mon big prophète, Eric Kassongo. Merci. Natali Bible zo yebisanga ina Esther lobby Esther ponaki bango azalaki parmi basi oyo ponaki bango esenge bakende ko bima liboso ya roi pote roi azalaki na besoin ya mwasi tangu mwasi na ye ayebaki ko désobéir na ye Bible yebisinga lobby ke nzambe bazwaki ba Esther et puis batiaki bango quelque part po babongisa bango bapakola mafuta bien bamanse bango basala bango beauté babima kitoko po ete bayeba ko défiler liboso ya roi. Donc ngai pona nga nalobi te pona yo ngai pona nga nayebi ke nzambe azotala motema. Merci mon prophète. Amen Jolma. Nga pona nga ana o brésilienne
oh faux ongles, oh cils, oh beauté, oh rouge à lèvres, kotiato kota li felo te, ngana okota li felo pona rouge à lèvres te, ngana okota li felo pona nide, ngana okota li felo soki na okota li felo okota li felo pona ba mauvais actes nanga. Na okota li felo tamusu pona tamboleli ya mabe, na okota li felo soki nazo respecter nzambe te, soki pe na yambi Yesu Masiya lokwa mokonzi pe mobikisi na bombo inanga nazo sala o nzamba alingi te nde na okota li felo te. Nde na okota li felo. Mais soki na yambi Yesu Masiya na bomo inangai nazo tambola ndenge nzambe alingi ndenge Bible ezosenga nga bien aimé masolo wana eza c'est déjà demain. Donc pona ngai. Donc pona nga wana eza faux débat. Merci ma Mireille. Pona nga wana eza batu basala mambo ndenge eza faux débat. Bien aimé dans le Seigneur. Nzambe akoki ko pekisa mutu moko. Oui. Nzamba akoki koloba mama Mireille Maketa, nzamba akoki koloba Jolma abimeli yo nenga bimela ki ange nenga bimela ki Marie, ange nenga bimela ki mama na Samson. Na époque ya mama na Samson, prophète Eric Kasongo, basi bazalaki na zemi, bazalaki pe ebele. Mais nzambe abimela ki basi wana nyonso te, molimo wa nzambe kitake bimela ki nde mama na Samson, ebisi mama na Samson oza na zemi, mwana yoko bota. Rasoir elle kate na mutu na ye. C'était pour maman na Samson. C'était pas pour basi nyonso d'époque wana o bazaki na zemi. Non, aujourd'hui na moya lelo to komi ko mélanger trop. Nzamba ko bimela lobi ke pona yo na lingite ke opakola ka produit. Oui, nzamba ko pekiso po a nzambe aza au-dessus à tout. Il peut permettre tout, il peut interdire aussi tout. Mais il a dit à toi, alobinde na yo, alobi na ngati. Mais lelo ko nine komi ko sala mama Mireille, mama Jolma. Eloko nine komo sala malelo okomona mutu nzamba bimeli ye mutazu conviction wana ke nzamba lobi na nga na cheka foulard na mutu nzamba lobi na ngai nzamba lobi na nga na cheka foulard na mutu nzamba lobi na ngai na pakola ka mafuta te soki na sukoli o mona mutu koleka na terre internet le ko apere aux réseaux sociaux comme na ngo fele loko comme na ngona tozala kana ba initango comme tozala na possibilité ya kozala ya kozwa grâce ya kozala na mboko akoleka na télé na lalaki nzamba lobi na nga basi nyonso boti ko pakola produit basi nyonso boti ko tia ba plante nzamba pekisi. Mais non, bien aimé, arrêtons tuti kabiloko wana. Na époque ya Samson mutazalaki na ngolu wana ya kokende ko libérer peuple ya Nzambe. Nzambe interdisaki na mama na Samson azwa rasoir et kota te na mutu ya Samson. C'était pour Samson. La grâce eza ya groupe te. Grâce eza particulier. Et puis Nzambe tanga asalaka na batu likopate na famille na bino ya azu bino nyonso te. Eza mutu na mutu nzamba bando sala na ye particulier na ndenge na ye pe ngolu na ye na ndenge na ye na ta na ye. Yango moni soki totali Bible to bandi na Genèse to kiti mutu na mutu ayaki na époque na ye. Mutu na mutu ayaki na époque na ye. Bien aimé dans le Seigneur. Ngana yebike na kokota lola te na faux ongles to biloka ya mami wata faux ongles biloka mami wata basil biloka mami wata botika évangile wana bien aimé. On n'est pas tous on a besoin ko préparer cœur ya mutu. Eza na mutu achaka fossile mutu achaka ba brésilienne mutu achaka beauté achaka poudre mais azotambola na kobanga nzambe. Mais eza na mutu mzo apakola même mafuta ta koma kubuka. Atambola kalati baba alati eloko akitisi yango ti awa. Beso otali makambo azosala na kuku bien aimé okokokate. Merci ma grande sœur propre. Merci couple mon que j'aime beaucoup, couple Chamba. Je vous aime beaucoup. Yaya Gigi na Stani nzamba pambola bino. Bien aimé mutu na mutu azana li solo o ya solo la kanan nzambi. Totika makambo wana ko sangana. Je na vandi na méditer mama na Samson. Balo bada époque wana zaki ka mama Samson mutazaka na zemite. Amen Jolma.
Kaka mama na Samson mutazalaka na zemi te basi ya zemi n'epoque na bazalaka belé to mone sikate mama na Samson asalaki selfie to mone sikate mama na Samson asalaki vidéo asalaki en direct abimi pour interdire basi no surtout nzamba bimeli ngai alobi na ngai ba mama nyonso robota na époque ya ngai bokata bana bino sukite non la grâce est particulière. Soki nzamba lobeli yo abimeli yo azu yo kufaki amdeke tokomi lelo na kufaki na lalika boy na lamuki na moni nzamba meminga na likolo akela kisangai nzamba amemi yo kana likolo nzamba azu tana epola soka ba faux ongles nzamba la kisi yo ka ba nini ba brésilienne mabe oyo sali na mukili ya se o eza na famille na yo eza na bakoko na yo nzamba la kisi yo te nzamba fo la kisa o evandi na sous-sol. Aïe, bisous que je te libère pour aller libérer ta famille, pour aller libérer mon peuple. Donc, racine, bakata kangona sous-sol. Il faut bandanase. Nzamba la kisi yangote. Nzamba la kisi okaba bebende. Ngane na kati sukiboye. Ezate ke nzamba la kisi nga. Moi-même na sepeli, na 2021, na lobi, soki na kocha plante, soki na kocha ni na kocha ngo rare, ou bien na kocha lango na désir. Je préfère, na 2029, na nanga suki na se. Na sali en direct qui te pona ke yebi sabat, nyo surtout, nzamba lobi, to arrêter, to biso soto kata suki na se. Nzambe, aza nzambe, to tu kocha nzambe na kategori wana. Nzambe atalaka motema. Nzamba lobi na makomi na ye mutu azangi bolingo bien aimé akomona nzambe te. Bolingo kati na yo kolinga nzambe kokabela babola koyamba Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi. Kobilinga baninga lokolo milinga kayomoko. Et bon verset lobi tout est sanctifié par la parole et par le sang de Jésus. Bien aimé, to boyi to solo bana ba brésilienne, to solo bana ba faux ongles. Et bongo ba kokato melaka. Babilamba ya kombo to lataka bato bateka ngona ba magazi. Est-ce que boyi yebi misala na bango? Surtout le bito landa makambu wana na makambu nzambe toko sale loko te na vie. Pona ngai, je dis pona ngai. O aza kontate nanga eza problème na ye. Nga nzambe o na sambelaka, na yebi ke nazalaki na mobulu, nazalaki na ba désordre, nazalaki ko yokate, nazalaki mutu makasi, ba makambu no surtout akili kili nazalaki nango kokola nanga ba ya nanga baza na direct bazola nanga ba estani, ba gigi, ba yebi kokola nanga ba jolma, ba ya yo ba moninga mukienda ndenge nazokola na misu na bango, ba yebi ke wana pena zaki mutu mabe. Okoko nanga mwa mobala bana obenga nga mutu mabe. Mena eko yamba Yesu ba acte wana na changer yango. Na changer yango. Donc le quoi na changer yango na koma ko luka ko sala malamu. Oui, yango ne nzamba zozela biso. Nzamba zozela biso te na ba faux songo so mutu so faux songe soko che ba sil, soko che ba nzambi loka ba bre ya ba Maria nini, ya ba comme na bangoni ya ba soki ya ba soki ya ba sirène. Est-ce yo yebi sirène? Moi c'est sengeli l'air no soto ngengaka. Liboso mobali na ye. Yango moni ba église ebele o bazo memela biso ba message wana baza cause ya mabala ebele lelo ezokufa. Moi si azalaki na mobali na azalaki peto, moi si azalaki ocha parfait, na parfait comme démoniaque. Na parfait et comme démoniaque, on est où? On est où? On est où, bien-aimé? On est où? Naba Denis ba passer Denis les lo ba comme reconnaître que baté ki biso masanga masangeza ma Bible lobi nyonso tu oza excès. Mais Bible lobi mutu azote ya nzambe o azote ya nzambe na solo akoki kolangwa kama sangati. Ba verset zali na ko pesa bino yango akoki komela masanga akoki komela masanga langwa to Yesu asalaki ve fete silaki alobi ve oyo penza to komi ko bata mana sima makambo moko boy. Moi-même ma conscience et ebisinga ke ana loko ozote yanga oza kona mela masanga trop na vie. Na mela diamba, na mela ba bombe, diambo ba mélanger, na ba poussière, ya kombo na ngonini ya drogue na kati ba ndobenga ngo bombe.
Mais ngamo colère na réussir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur et sauveur. Na moni ke ba kwiti wana e bandoko memanga na nzela biente. Na moni ke soki na meli masanga, soki na meli diamba, soki na mlangwe na ko raisonner lokola mutu correct te. Nzambe achenga mise à part poninga pona mema quelque chose na batu moko boy. Alors so na bina zalaka na etawana na ko memeloko e kopia bo moite. J'arrête. Na tika nyoso tu wana tana ngwe se passé na komi siko kotala makambo mususu mutu azo utiliser ngo nanu na koye pa naenda ko faire comprendre ye bien aimé moi aussi j'étais comme toi tala biloko oyo memela kinga boy o lakisi conséquences Bible oui Bible pekisi masanga te mais Bible lobeli conséquences ya masanga ezana basi ebele lelo babota bana na ndako na bango bazo reconnaître ba papa bana te parce que na butu wana azalaki na kwiti abimina mibali 3 4 5 ya nani oye mema ki sema sa mwana azo yeba te conséquence ya masanga ezana basali ya nzambe na Bible ameli masanga noa langwe Bible lobi bana na yeba moni nidite na yeba lakela maki mabe conséquence ya masanga ezala basali ya nzambe mususu na Bible zotalisa biso bana bayokani bakomaki na mboka moko boye batu bazalaki te bamelisi papa na bango masangati na niveau ke papa na bango alangwe babimina papa na bango po babota bana me papa na bango azaki na sie ya kwiti conséquence ya basanga yango bibisa lelo ba moabiti Bible zolobela conséquence Bible zolobela conséquence bien aimé il y a rien à voir avec des cils. Il n'y a rien à voir avec des ongles. Il n'y a rien à voir avec des maquillages. Moi, c'est Sengeli Angenga. Le lot comme mon moi, si vous avez qui n'est bien, à côté de l'église, moi, comme semble, comme Kubuka, ata ma fout à Pakolarate, mon bali no ata la libanda tendengeni. Si quoi biloko wana nyo surtout Bobby, mon grand frère propre Bob Katamba, que le Seigneur te bénisse, conséquence wana ezoyela. Banana biso. To moni semaine passée jolma lolenge papa akende ko filmer banana ye. Papa ake ko filmer banana ye. Moi si akenda ki Afrique. Alandi mobali mususu na Afrique. Donc na place wana eza sans inverse. Donc mobali soko za propreté. Mobali soko pakolaka mafuta te ochaka moi parfait solo te olataka moi pate ziki moi la ngweta te moi costume moi sur mesure te yeba ke moi si akofanda te moi si alingaka mobali ne azo taka mobali pa lingaka moi si ne azo taka mama atoza na ndaku moi osukoli moi olati moi kiloti no muke ozana ndaku na yo moi t-shirt na yo mobali no alekibo amori ke moi si nanga za mupende azongi bwatali ya moi si nanga za na moi alekibo yoke moi solo parfait mobali okende ndeni atake mona ngo libanda okende ni mama okende nini ba papa ba toti yango termina biso lelo zeki ba papa bolingaka nini papa alingaka mwasi angenga. Papa alingaka mwasi ne apelaka mwinda. Mwasi azalela ekubuka te bando la muka ki na pyjama. Lokolo ko bimate okoti cuisine pyjama. Obaluki boye na pyjama. Banda tongo mobali nazo ala muki samedi toke na misala te amondi esiko koti pe na douche te. Tanga okenotala camarade na yemoro boye camarade na yazana leki na yemoro mwasi mibali batala ka bien aimé akuti leki wana mwasi ala muka kala kokote ya koti afandi et tonton a servir ye akoti na douche tanga omona leki na zaki na pyjama leki ya mobali ne ya camarade na zaki na pyjama amoni abimi alati mo pantalon mo ekangi aleki boye mo solo aleka ki na ngola ka ko servir ye sala kite ayena mo solo mo ya mo chunga ya kokoka yo kanisi papa amona kate mibali batalaka te bamonaka te mibali bamonaka yango lelo batu bakoma na bakope mama pasteur akolata boete mama pasteur pantalon ekangi mama pasteur oui nakolata manière décente na garder nzoto nanga parce que za mobali nanga mais nakolata propre nakobando bimisa tangu nyoso chunga oui pour mobali nangai azala wana
prière, oui, eza makambo mususu. Jeune bien-aimé, eza makambo mususu, rien à voir na propriété. Lelo to yoko so la propriété ya corps ya mwasi. Nzoto ya mwasi ya libanda. Et sengeli tango nyonso mobali dans talo azo sepela na yo. Yango nde ba papa balingaka mama. Oza na camarade moko boye aza tellement propre. Si mobali no ake kwe ya na camarade na yo parce que tu es sale. Bolimbi sanga na terme wana. Parce que tu te prends pas soin de toi-même. Il faut soit soin na yo moko mwasi. Avant bima pena yo moko tali pena na miroir obi est-ce que vraiment na za ya kokoka. Le ba nga ganter na mayalo si jolma. So amoni nga leki na tie mo photo babi petite sœur mungu eza ya kokoka saison mais koti bien. Oui. Oui. Soki nazo kende kote ya na kolata liputa nanga na lati jeep nanga descendre mais soki na moni ke na kote ya nanga te nazo kende place moko ba batu bazali na kolata veste nanga semble nanga veste kitoko na lati ensemble nanga ya jeep kitoko na bongisi elongi nanga na tie mwa chunga nangenga. Oui. Merci ma Mireille, que Dieu te bénisse. Église et ses bandits bien-aimés. J'ai beaucoup à vous dire. Mais ce qui kolo yesu masi azongi te to mona la dimanche prochain to continuer kama solo to ba papa balinga kanini ba mama balinga kanini mama moi soutien ya propre na ba marché kutu itango tozaki na ba Congo wana bien aimé to ke ko somba kaleso na tombola ok na tombola bene moko poni ba kaleso poni ba soutien oyo sukoli yango tandi yango na singo chango ba pince. Mais na poto awa romona mwasi ya poto soutien na yeso ko biotala ngo tshongo na mai bambisi bakufi soutien mwindu tombola ya po ya kisasa ezopesa bon résultat ebongo na biso na poto awa tomona ngo batshako ba 1 euro na marché na biso ba 2 euros caleçon soutien okozwa 10 euros ya pamba batshaka ngo ba 1 euro. Même à ta banana yo, il faut landela kaba kaleso ya banana yo, il faut landela kaba soutien banano balati, même ya mibali, nga bananga même ya mibali na landela ngo. So na tela bi kaleso na moni ngo 3 jours, na mona ngo likolo 3 jours na moni ko changer te o ume na kaso, kota na douche. So na kei ma marché, na kei ko sa ba course na nga ndenge zaka na magasin, na sombeli bango moi d'odorant, na sombeli bango moi mani comme na ngoni moi parfum. Mais les lots sont comme la basi à poto. A lati kitoko na nzoto mais so obota la caleçon a lati na soutien lati oyoki mawa. Mais na biloko oyo na église ba ote ya biso ngote. Ba papa na biso ba koyoka soni kote yango. Soki obio mama pasteur o lobote na cher o ba note yango ba bio mama se ba benga abona ba fille de Sarah. Eza biloko to ko lobela ngo na église. Eza biloko ezo kimisa ba papa belendaku. Eza biloko ezo bomba mabala mobali abombi ake kote mobe ba tante mutu abimele na peignoir ya vanda kita musazo zela mutu to ayaki passer moko zolo nyongo to akendaki place mobe ko sala eloko mobe afandi o mona kande ku monde ko na yaki na liputa asali na sinda mona témoignage asali ko moni papa na mobali no vandi ye moko ayeka place na bali asali ko liputa lembaki bali pute kwei letela nguzama atombola liputa kanga papa sa moni ya pembe ya rouge ya jaune ya sika ya propre ba robe de nuit on a poto eze lo côté ba robe de chambre eze lo côté. Et c'est l'autre côté bien aimé. Et c'est l'autre côté. Mobali na ofavu kaka posa ndako. Nga mobali na nga so akoti na avant da akutu na chambre kaka. Mobali na ngai eza ra oko vana na ndako na biso 2 jours 3 jours po mona mobali na nga loba loko ko sukola ayo azobima yo ye makambo nyonso sala ngo na chambre. Alors le ko la vanda ka trop na chambre naza obligé à occuper chambre wana tina. Frigo na eza na chambre, télé na eza na chambre, le rideau nani, drap na eza na change kango. Nga la kosomba ta drap ya 300 euros nga, ata drap 200 euros. Ka pona tanda mbetu nga pona yebi ke mobali nga linga chambre. Allez, lobi moi si mususu aye okomi ko prendre la tête, okomo zoe mutu mais non.
Yo mokolo obongisa makambo sesa maboko te ba chembino maboko trop. Mobali nga saka akeya zongi parce que niveau na yo bien aimé eza sous niveau milimo mabete. Et à niveau maboko te niveau no eza niveau faut changer façon de vivre. Il faut la propriété na ya nzoto na yo, il faut la propriété ya ndaku na yo ya chambre na yo. Et si ka mobali no alala kam donc so bo lamu ki kaka biso so to sala ka bien aimé. Mais nga so na lamu ki na la so mobali nga so atikali na mbeto wa nga so na lamu ki na mkala musu 5h na ke. Mais mukolo ya kenda ka liboso na nga so na bimi na chambre na nga na bendi mbetu na nga drate na kenda rate na so ba coucher so na kitisi vite fait na retard na bendi dra mbetu na nga na kotisi na gauche na sala femme de chambre depuis na boub derrière na sala 10 ans sans papier musala na bando sala na manini ya batu ezala yiki femme de chambre na beti mbetu na nga na gauche na beti ngo na droite na zuba coucher na nga na poser kitoko ata na kozota okombola te na kie na nga musala le mobali na nga ko ya akokomba te akokuta mbeti ne kitoko zelo ezate mobali olingala papa zela to pupola nanu na mono ka bana ba mataki zelo eza mais c'est na sensité bien aimé. Et c'est la sensité. Telle maman comment qu'on kende Afrique. O tiki bana na ona ndaku ya ba mineur. Place kutu ya kolala. Mbeto bana no etoboka bana poto ba futa ka bango. Tozo kende wapi. Mbetu place moi nazo lala ba te toboka mais papa pourquoi tu peux filmer les choses comme ça? Zwa ba photo ça la film garder yango pona yo zwa bana no keno tia bango na condition bien soko moni koza na condition ya ko sombela bango peut-être mbetu zwa somba mbetu zo matelana pona épreuve lobi mwasi awanga na te kanga ngo chango pembeni okanginda kuona ozwi ba clé osungi bana no ba keke ezate ko filmer bana no tia na réseaux sociaux le za makambo ebele ba papa bolinga kanini. Comment tu peux filmer tes enfants? Banana yomoko, obimisi na moya se, o filmer bango, o tia bango na réseaux sociaux. Est-ce que c'est normal? O exposer banana yo. Toi tu crois que o exposer moi si longine zaki onate? Moi si wana soka zongi à part bateau ba yebi bino neti biso bateau to yebi bino to tala yebi no ka na réseaux sociaux moi cela soka c'est justifié na été batu pe ba yeba été mais yo longi no tikali na réseaux sociaux et ça na bateau ba copier yango ba tche yango na ba internet na ba muto ko kutono na marché a yeba keza yo muto ko kutana bana na yo wana bazana baninga na bango na école bana na yo bana poto akomwana okoma timide omona mwana lobi akomi olela mwana komi na basususi parce que baninga na ye bazo seka ye na école bolobi pe na français mutu nyuso ko bakata na lingala ka biso ba congolais mutu te ngato yoka e konya ko malikambo interprétation mais papa olobi si bana na français monde entier yoki. Comment quand tu peux aller filmer la maison comme ça? Au côté non andaka moi sinon non ndenge ni po bien aimé papa e bolinga nini. Tozala souté. Raison oyona moi sona bobo yana ki mutu aye bien s'il vous plaît azate. Tokolo bateka ke moi si mutazaki mabe ou bien tokolo ba ke mobali mutazaki mabe toza kuna te parce que makam na bino tango c'est passé que nous on n'était pas là. Biso to moni e fait o e salami. Tango na moni ke ba bengi ngai ndeti na mitie na pasa mobali. Ba bengi nga balobi ke bana na ngai batikali bango boko mutu akokipe bango azate. Na koyena ndaku wana ou bien na yena komi na porte na sengi bana bo sala valise bana bakangisi o akangisi valise OK na bengi mutu atikale na bango na bina kuti bana bango moko mutu azate na zwi bango na ke na bango epa na nga na zwi ndako mama na bango na kangisi ko lingo zwa clé yako zwa clé mi yo kekota na ndako mwasi na azak bozaka sute vi o ya mena kalelo o yebi yango te OK o filmer o filmer na bana no poser bango ba question o tie bana na réseaux sociaux o teki bana na yo Oteki bana na yo papa. En tout cas acte wana ko mama zana mabe. Na lobite ke mama azana raison to mama sali bien. Non, maman aussi il peut pas laisser ses enfants pour aller à l'Afrique sans protection. Po eloko wana papa wana sali soki mutu moko ya mutema mabe azui video wana amemi yango na mbila bakoboto la mwana mwasi wana bana bien aimé tiki kutu bana okeka marché wa voisin bengelo mbile yomeye siko yoke Congo okene
Congo depuis mon colonie, mais tout raisonner nan. Tout raisonner nan, n'habite Congo keneki ko sa commerce c'est l'équipe ba non na valeur. N'habite keneki ko tonga ndaku ane l'équipe ba non na valeur. N'habite Congo keneki ko mendeki mobali on l'équipe ba non na valeur. Ba change ka mobali mais ba change ka bana te. Les preuves années na mobali wana boboti ne bana boboyani mais bana batikali kaka bana na bino mibale bana ba change ka bango te. Bana ba change ka bango te bien aimé dans le Seigneur. Nalingaki na lobela likambo na benga ekutu grand sœur nanga jolma nalinga na lobela na biya jolina temporiser na tano batunde ba lobeli yango ezalaka te mobali wana lokatika na mwasiona toyebite mwasiona na mobali wana bien aimé na vie mutu moko ta koyiko linga lelo abala lobi baboyana azate mutu nyoso tu alinga kasuka bali libala na efanda libala na evanda libala na eumela bien aimé mutu moko te za ba circonstance s'il vous plaît na ta chaussure pour na comme côté église eza ba circonstance bien aimé dans le Seigneur auto okutana ngo na vie maman Mireille Jolma eza ba circonstance eza la basi mususu lelo bazo souffrir pourquoi parce que alobaki ke mobali ya liboso oya ko changa zemi oya ko botisa nga yeka ande na ovanda mais soka zaki mobali no vite yango zo souffrir mobali ngo ko bimisa no mbongo abimisa yo abala yo azo bimisa te mais yo vandi kaka wano bozo bota ka bana zuwa ezoboti sobana même mukolo ko zo place esengela ki ko nzamba lobaki pendake likola chaussure na yango wana mobali wana okende bien aimé parce que ezalaki yote ya vie ezalaki yote eza ba circonstance a vite okutana nango mutu moko te asengaka ke akutana nango mutu nyonso to alingaka bana na yeba vanda et pas papa na bango na maman na bango bazali bana ba osala l'aise bana le belé lelo ba victime et belé ya bana lelo bien aimé ba victime parce que libala ya papa na maman vandité bana bakomi ko mona pas siko bien aimé tozoka pe su mibali misusu o babokolela biso bana soki okokutana na mobali ya mabe yango moni lelo ba conséquence wana ba papa mususu ayena ndaku na yo abimi na yo yo tikela ke bana ya koma na eko toucher bana akomo bima na bana ale mukoloko ye bango okomo sala ba crise bona non il faut tous la prudente avant de voyager zo ba précaution merci. Oui, papa, books anglaise, hein? Oui, mobile wana, nga penda pona 100% so mobile wana lobiazo bana wana, soki, mobile wana ko simba bana wana bien, azwa na bana wana. Parce que maman, akoyoko kende Congo bien aimé, atabino moko. Je peux pas prendre la défense de ya moi si wana. Comment ko kende Congo bien aimé, ko marché te. Ok, Italie te. Ok, Belgique te, ok, Congo, RDC. Otiki bana na yo bango moko. Mais, ce qui papa na ozinga azwa vidéo wana, po akene nango na mbi, akene nango na pas juge. Souba pesa papa na bana, soki akobate la bana na bien, pe mwasi na ye, akozwa charge ya bana wana bien, ezala bien. Mais soki papa wana asali bongo, po azwa bana na lelo loba ke na bango pa na ye, mwasi o ya kobala, alinga bana ta faire souffrir bana na bazongi ka na même cas. Oui, bana na bazonga ka na même cas, bazaka na sécurité te. Ndenge bazaki na sécurité te pa maman na bango, ndenge pe baoza pe na sécurité te pa papa wana. Parce que papa na zi bango pa ke na bango et pas mwasi na ye abando sala bana na n'importe quoi. Bana na baoza ka na sécurité te. Mais ce qui papa na zi bango, pardon, bolimbisa. Ce qui papa na zi bango, pour que no tia bana na sécurité, abate la bana na ye, mwasi na ye, azwa soin ya bana wana, c'est pas un souci.
ata kutu okendaki kokunda papa na yo jolma akendaki kokunda papa na ye toboyi te mais ifalaki aluka esika tika bana même pas assistance sociale na batikaka bana na délai jolma toi tu sais ça bien soko zana esika kotika bana te okende kosoa na assistance sociale na yo bakozwa bana na yo expliquer bango ka ba placer bango quelque part pour 2 semaines ezalaka ngai ba placer langa bana pour 6 mois ndako ebebaki makanoso ebebaki na komaki na ba dépression na kende kosoa na ba assistance sociale ba placer bana nga 6 mois wana situation emonana kina nute ena na bali na sali makamutu après bazongisela nga bana na ngai. Je peux pas aller en Afrique sans que nazala na mutu mo bakoko simbelanga bana, ça se fait pas. Atoke kunda mama na yo, atoke kunda papa na, atoke kunda yana bango mwana na yo, tu peux pas laisser tes enfants tout seuls. Le mineur à la maison, tu ne peux pas le faire. Ce n'est pas bien. Le baba zata na moi grand frère moko, ton grande sœur moko, oh azata déjà majeur. Oh à cause ata 17 ans, oui. Nana jeune fille nanga ya 17 ans, nana jeune garçon nanga ya 17 ans, na tikeli eleki na eta musu ya 10 ans, na ta musu ya 9 ans ou 8 ans. Oui, na yebi ke mwana nanga mobala mukolo aza déjà. A bongisa baleki na oketike na peut-être que papa wana mobali onazalaka na eta ye, il va pas rentrer dans ma maison comme ça. Akomona mbala moko mwana nanga mobali liboso. Yuka papa na rabi bana ba oui papa book solo bi bien ba si to linga ko bomba bana pona allocation familiale oui mais ezala ba mama oyo bazwaka allocation familiale pe bazwaka soin ya bana na bango plus que coûte ko le kasika la allocation familiale ezala ba mama msu balinga bana na bango balata marque yuka nsi balata bana baoka na ba allocation familiale mais non. Allocation familiale yango zaka nini papa? Soko zui yango o tie course ya ndako, o futi ba facture, o tika na combien? Moi ça m'étonne basi msusa ko préférer mobali naza libanda po yaza la femme seule po yalia ka allocation familiale. Eza mabete eza mbongo mais mbonga seka ya allocation familiale eza ko zolia ngoza na singa na kingo. Lelo ba komeli o déclarer lelo bo songo bo te mukande sili bakati mais soki nazo sala nanga na musala na ozo mbongo ya kimia. Kolo yo sa pambola biso je vous aime beaucoup. Église ese banda ikala nazu vraiment nazu vraiment tant na bandeko ebele nazu na tana bino ebele église se bana ki fona ke ne foma ko honorer nzambe na ngai ifona ke ne ko tombola nzambe o peut to mondo sala ezaki pe kaka musala ya nzambe yango nazu tant bien aimé zamba makamususu ne ba pasteur ba côté ya biso ngote et sala makamususu be église ko côté ya biso yango to sanganaka poto e baka ko partager yango soki kolo masi ya zongite to kutani dimanche prochain à 12h yo mutoza na réclamation par rapport à auto sololi comment na kotala ba demande na biso nyo surtout yango nde kozala débat oyo tokoyeba ko partager yango dimanche prochain. Je vous aime beaucoup, bisous, bye bye. Oh mama mama na lobe mama lele mabondela tolo na se mpe na moi olemba te mama lele mabondela isika nyonso